Kurera namo. Bonjour, mbote, mingi na misiki ba bolinga, maman Eliane, tu boni boza bien, boni ba santé qui nezali, babilo maman tout ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu, nzamba mawazo batela biso, ça va, ah, bino ba ebozo luka miker, na te bo luka la miker likambo nini, bo luka la miker nini, kaka miker azapi, miker akangelo ngi miker. Michael là siliki. Anniversaire na lobi na ka ba podi ba obligé. Bon ngala yoki kuna na ni mameta sa lobi wa. Na obenga Michael anniversaire na nga bo. Anniversaire on déjà miselele ngo avant boy. Anniversaire na lobi na ka ba obligé te ya siliki ba. Oh, tala ba ngona nu ba obligé te. Obligé te ya siliki na ne senga. Oh. Ayo kata Michael so ta boy. Yo la ka bo mona ngai. Anniversaire na ka. Ya ndo siliki. Siliki ko. Michael bolingo muke malobe bele. Bolingo muke malobe bele ngabe komona muke. Michael mboto euti wapi nzambe Michael onde mboto bandeko bien manger c'est le début du bonheur. Waouh. Oh nde ba bengi mboto faut lire bien. Maman na ngai mboto osana bisi. Zani suni vraiment mama Michael mboto euti moto yo euti pas maman Lili nani Maman Lili samba il pas kalambai mais ya za luboya Maman Lili kalambai luboya mboto yo ati eza nani ya papa nani papa ni mali ya lobi mboto ati nyango spécialement pour na papa ni donc ya mwa somba ki mboto oyo pona yi tala mboto moni mokabi bala mboto oyo boy tala mbisi bon so ba moni Michael abongisa bobe bakema koloko mina nze Angela Michael beta ngoko mina nze to fêter na anniversaire to fêter na anniversaire anniversaire lobby to fêter nanu to fêter après maman ça nini akena to fêter na anniversaire anniversaire mwana ngeza ezali bongo ngana tika mo jaja na tika anniversaire a mwana makoleza na ona nzela problème te mais anniversaire mwana d'abord Michael bongisango ocha combien classique pour papa mon motion na lambeli ali bo esili na lambisu mususu comprendre pour ezati ko moni mbisi ya to ko bimisa boye le ozongisa tete bongo te a oche combien to ça déjà a oche combien bon 4 et 4 déjà bon tu as 3 le code coloniser on est 4 boye c'est bon pour la bande lambeli sachet moko lambi sachet moko lambi susu cha bongo chaka 4 wana papa parce que papa pas là na compliqué papa za raso ali biloko lelo lobi oli ngo soudé alors ça les belé non c'est pas la peine vaut mieux ko mali ya mokabi oh lolo mboto c'est cher mbisa cher mbisa kitoko mama na ngai il a persika Lili luboya na ngai non c'est ça zande bon telele nyamboto kokabele pesa mama nyoso tute Michael na mutu poli eloko na ye mama koketana na mutu musupu akaba mutu musupu efasa ata ba pompage yo kapasi me kokaba zo kokaba te il faut koyeba kolena batu bandeko na ngai il faut koyeba kolena batu il faut koyeba kokaba soko za nangolia na baninga eza mabete kolena baninga eza malamu eza mabete il faut koyeba kolena baninga bandeko nanga vie ezaka moko la vie ne nous appartient pas la vie n'a pas de brillant vie ezaka moko o ya lelo ya biso ya lobi ya nzambe même pe ya lelo za nango ya biso te ezaka pas la grâce de Dieu bandeko
koyeba kolela baninga eza bien mais faut pas exagérer na yoka na tala kilobi mama abiso mama biso asaka za sa tente mama bomengo saki eloko moko na tala ki alobi papa bo pesa mbongo akolia na ndako ko c'est important papa boy ba kopesa mbongo akolia na ndako c'est très important mama sali eloko moko na monaka na TikTok alobi yo mobali mobimba osenga katina biloko pa yo kendaka ce n'est pas bien yo zo kende na ndako baningo ozolia kitoko mais yo pe ndenge oza wana il faut opesa mwasi na yo mbongo po mwasi na ope alamba po okoka kolisa nini kolia bien kolinga kolia malamu kana ndako ya batu te linga pe na ndako na yo mokosa nini kolia malamu kolia malamu kana ndako ya baninga te kolia malamu kana na poche ya baninga te. Vous comprenez maman? Ba papa mususu baliaka bien te on bazolo bakio basi apoto balamba bibali ka ba côte na ba nini comment ça s'appelle na poulet mais biloko boye mobali kwa pesa mbongo olingolia pe kitoko bo me pesa pe mbongo olingolia kitoko ba mbota modelo pesa mbongo olingo pesa mbongo to olingolia kitoko na ndeni voilà wana to obongisa na so bomoni mike ba bongisa boseke makoleza na nzela. Bon, Miki, tu continues à la course, hein? Tu fêtais l'anniversaire. Tu fêtais l'anniversaire, hein, Miki? Tu fêtais l'anniversaire. D'accord. Tu fêtais l'anniversaire, tes maman est là. Toujours. Eh, maman, ta zawana yo, nyoko. La mienne de ta maman est là. Maman est génie, mon gars, elle est là. La banga. Oh, banga. Maman Delina zawana. Yo, banga. Au bang hello ni. Mami chérie azawana. Mami chérie ayebite les anniversaires. Eh papi chérie pas ayebite. To benga bango siko. Ba grande puissance. Eh, to benga bango siko. So mika abongisa boy. Est-ce makolo komi na nzela? Le départ. Est-ce makolo eza na nzela? Quand mika bongisi comme ça. C'est makolo eza na nzela bon. Ah, babi faut laisser le bon papa malamu. Oyo eza ngulu azamba Mika oza mo kitoko merci esa na yasika penza osika penza mami chérie moi ça mungala merci donc mami génie mongai moi ça mungala rouge na kati non sika ona moni na la famille de Kera tant na yamba bango moi yote balia bien ko kasi ngala sana musala olia nga maboko olia si Mika na moni foto matana nous sommes tous en deux sachets. C'est mieux que tu bébé. Et quand tu as fait le bébé. Ah, ça pour moi, Miki a bon sabot. C'est que ma collègue a deux sachets, ça va. Et quand on fait bien propre, Moula Zamba. Miki a le monde. Non, Moussaka. Voilà. Moussaka inga. Miki on a un papa. Bon, moi inga. Inga kitoko. Papa fallait bien, papa fallait bio. C'est la raté. Papa fallait bien, papa fallait bio. Ngai yango, leo bomoni ngai oyo yango na kolamba na mbisi nanga oyo to bengi nini ngulu azamba. Eza vraiment ya moto moko Ya moto moko ko? Yango. Ya penza moto moko ya kitoko makasi. Obi? Et quand tu as 3 sachets. Oui, papa, je m'ai dit il y a na milieu de l'homme, sur la porte de l'homme. C'est la milieu de moi, ça n'est qu'un qui. C'est ça. Il y a ça bon. Ce bloc, on va aller à midi, na pourquoi échanger. Nanga inga, donc ça, nanga inga. Mosaka, na mosaka, atape kanguba. Atape kanguba. Moi, mafuta mbili. Mafuta mbili ego katasi mosaka. Oche manguba. Mafuta mbili. Mafuta mbili wana ndi. Remplacer mosaka. Voilà. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles,
et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Babi moi si cuisine moi si kolamba ngala za bongo na linga ndenge yo. Ah peut-être on a liste là biso ya. Si tu as congélateur tu vas manger. Ah peut-être on a nzombo. Nzombo ndenge bimakele là. Nzombo ndenge vimbaka. Nzombo vimba kitoko. Aza kliki munene. Aza munene. Yebo buke. Abuka ngoko ta sachet. Ok. Pourquoi tu as sachet? D'accord. Bien sûr, tu as mon bimba, bon, on peut bien. Oh, classique. Est-ce que maman? Est-ce que donc, pourquoi là, yo? C'est un problème, abonnez-vous, ma suivre maintenant Eliane Nitou TV. Après avoir que ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous voyez que maman Nitou yé makamuna, maman Nitou yé na on m'a envoyé lien, vous voyez bien. Moi, c'est la bouffe. C'est le début du bonheur. Bien manger, c'est le début du bonheur. Voilà. C'est un fumbo. Mais vous voyez que tu fais un plateau pour na tonga pour na ngo hein. Na ko ke na ngo bongo te nga na batana na pour na ta. Mais c'est bien hein. Bien. On dit ça kala. Mbisi. Ya karate. Ok. Mungala sola yake mbisi. Mama, mbisi atakute baby. La mora na cha pombe. Hey. Mbisi ate baby so tsali musaka. Hey. Solo wana. Suka. Oyoka. Boto na mame génie en fait. Mame génie da yebi. Pumo. Pumo ko? Pumo yebi ke mbisi so ke sai moi solo la mora na pondo. Hey. Mbisi so ba no senti moi solo hein. La mora. Ok loko. Oyoka sentiment. Oh mbisi baby, mbisi beba ate. Ya maebe. Oyo ke mbisi ya mayate baby. Mama. Ola monga la pondo. Te ba dibiko pesa moi solo hein. Mama monga la boka te. Mama monga la boka ngo te. Le côté des sachets hein. Voilà. Oh, tu as bureau propre. C'est puis là, on apprend tous les jours. Bateau va battre la marée, mes cœurs. Bah, mon nez n'a pas de congélation, on a tiré à biloko. Oui, maintenant, on a 5 coups de fil. Ah, mani, tout le monde a une négligence. On a tiré à mani, en tout cas. Ma père, mon nez, on a tiré à congélation. On a bandé tiré à bien. Ce qu'on a voyagé. Il y a la congélation. Il y a la basse qui n'a rien à on a basse congélation. Parce que au moni, attend à l'aéroport. Ceux qui va gagner biloko. Bah, moni, ils ont bien la basse congélation. Au Tchébé, na glacière, bâti caca. Mais oui, comment la bâti qui n'a pas encore? Voilà. Fumbo fwe ila la bouili bande le biba pona ngo hein. Mike tika ngo ka ba pona na tongo. Voilà. Bon. La ka ba maman olobi ni na ba maman na ba otalo. Ma maman Ma maman. Mike na bino. Azobota mais plus 1 dans ma vie tokumisi nzambe nalali na lamuki nakuti pe mwana bomo yanga nakuti makasi na nzoto to pa molikolo
Le anniversaire. Donc, anniversaire à mi-cœur, ils ont les 6. Le 6 mars. Voilà. Le 6 mars. Oh, Lingi. Ah, c'est pas ça, mi-cœur na e. Azali na yo na mi-cœur na bino. Yeah. Na linga bino. Dia trop, yango au moment là, toujours wana pour nous c'est bino, kolaksa bino, kotambola bino elongo, kolamba bino, kolia na bino. Donc c'est ça quoi. Alors voilà. Ça va, les anzela mais to fêter l'anniversaire. To fêter l'anniversaire, malheureusement l'anzela mais to fêter l'anniversaire, surtout fêter l'anniversaire après départ, voilà. Bon, aux ara ba télé réalité ne bobi mama eliani tu, nga musala kaza musala kolamba. Makambo na eza makambo kolia esungi pe na batebele la lobi batebele ba komi pe ko sala belubu parce que ba monaki yango wapi et pas ya maman Eliane tout ça zamba liboso s'abonner na Eliane TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche ya notification pour que on rataka ba émission na bisoté na lobaka toujours biso awa émission na biso za pona ko bebisa te mezara pona ko bongisa ezalaki bongo télé réalité ya mokolo ya lelo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzambe ani betuneli bala betu. Bon, si bien manger, c'est le début du bonheur. Mais bon, là c'est le service traiteur la providence de maman Eliane. Si vous avez besoin d'avoir un bon traiteur pour votre mariage, n'hésitez pas de me contacter au 06 15 31 69 90. Je suis joignable au 06 15 31 69 90. Traiteur La Providence, maman Eliane Nitou.